à travail. On a travail dans le monde. Petit training, petit gym. Nous sommes assis au palais. Se préparer dans le boulot. Donc, pour préparer le concert, Maramutu, on a soufflé. Donc, Maramutu, pour préparer le concert. Donc, après le concert, le spectacle, vous allez bêler. Donc, c'est un rapport au dîner. Pour préparer le souffle, préparer Maramutu. Donc, pour aussi les salangais en haut. Nous sommes assis au palais. Donc, comme base à Anabino, le 6 octobre, vous allez bêler. Le 6 octobre, vous allez bêler, vous en avez. Vous allez comme ensemble, un silo gospel music. Donc, vous allez au Bengibiso, vous allez pour ça billet au Bengi, vous avez déjà. Vous avez déjà à Roteka, vous billet déjà. Donc, à partir de déjà les 25, vous allez à Roteka, vous billet. Donc, au Bengibiso, vous allez au billet dans l'âge. Comme la femme de la vie.
ozonga ti training ti gym ozonga sikoyo pale se préparer na kota boulot donc préparer concert makambo tu na souffle donc makambo tu préparer concert donc po eza concert moko spectacle kozala ebele donc esenga mpo kojime préparer souffle préparer makambo tu donc kosilisa na ngai yango naozonga sikoyo pale donc nzambe azala na bino tokutani le 6 octobre bozala ebele le 6 octobre bozala ebele bozanga te boya tokumisa nzambe ensemble na Shiloh Gospel Music donc toza wana bobengi biso toza na posa billet obengi babillet déjà eza déjà ya koteka babillet eza déjà donc à partir ya déjà ya le 25 tobandi deja koteka babillet donc obengi biso toyeli yo billet na ndako nzambe apambola bino ça va quand même quoi tu as travail nasanga travail naozonga ti training ti gym ozonga sikoyo pale se préparer na kota boulot donc préparer concert makambo tu na souffle donc makambo tu préparer concert donc po eza concert moko spectacle kozala ebele donc esenga mpo kojime préparer souffle préparer makambo tu donc kosilisa na ngai yango naozonga sikoyo pale donc nzambe azala na bino tokutani le 6 octobre bozala ebele le 6 octobre bozala ebele bozanga te boya tokumisa nzambe ensemble na Shiloh Gospel Music donc toza wana bobengi biso toza na posa billet obengi babillet déjà eza déjà ya koteka babillet eza déjà donc à partir ya déjà ya le 25 tobandi deja koteka babillet donc obengi biso toyeli yo billet na ndako nzambe apambola bino